la vérité. Mais faut le bagarre, moi faut le barati. Donc ce n'est pas de loi. Bon, ils ont sembo sangisati. Ils ont sembo mobimba Patrick Mekaye Moko du début à la fin, mais le barati toujours humble. Message n'a pas ça faire na confiance naie. Azana Makila Wenge, il est chansard. Preuve déjà, Azobeta stade, Nabi qui simba. Courage n'a pas ce gars courage. Azala concentré. Abetandou le ne bien. Ouais, na sepeli ko bete l'héritier tout les mabete héritier za master. Wata nani faire un mission pour notre mission nene ayembela nzembo shebi et participa parmi na kombo na pe vendre les lobo comprendre faire pas nyama muketa nyama pe ya gaillard mais copine ya moko boye akasombi moi plan na ina kuzu atote a triquer match pour ça copine n'a pas le bando triquer match on a combien de fois yebsa non migi n'a pas le triquer match combien de fois le lopekola encore le lopekola encore le lopekola encore moi qui est simbati. Blouson avec ça, c'est 11 000 boinayanango. Après, elle a été sombre. Ah, elle était un bon mousson au Kende. Ah, elle est sous-sous. Oh, on a ta blouson, on va salaka. Bah, on consomme ma blouson, on a blouson avec ça. Et ils ont quand même coussé. Ils ont 4 900. On a la vérité. Ah, Gangeliango. Naïna, ce qu'on a corrigé, ce qu'on a, il y a Moulaïnango. Ils ont presque 5 900. Tant à Moli Bonga qui va triquer, bah, blouson, bala timboa yo mona te héritier wa tabeti na ba masani ba betani na maison mère pona banga bangote Bercy arnaqué nani lisusu Olivier comprendre papa il m'a ça la clip ya Boronine ya nouvelle tendance hein ils arrêtent à poto ah ba on a peur des clichés est-ce que yo bisangai to kenda moi classe yé mukuse wana ya Kadogo wana ça perd les moins cher wa tira déodorant wana il y a dans Zambie, il y a des gens qui ont clip telle place. D'ailleurs, papa m'a dit qu'il y a parlé. Il y a des gens qui ont parlé. Il y a des gens qui ont parlé. Il y a des pérités. Mais en attendant, quand tu as été pour à l'équipe de Simanayo, on prend des gens qui ont été pour Kangi Wata na Kuzu. Pour bon, bah, quand tu as na studio, bah, sur le minga, quand tu as na chambre, Wata, tu vends des pétos causés, na moyen de na Kalbar. Pour na cette émission na Yeti, ya Yemoko. Il y a des gens qui ont na fingier. Natanga comme des garçons. Comme des garçons, ils ont maman na bangote. En plus, ça sambelaka. Non, na yela été. Même quand on y a, le bobo zé mouké. Pour la vérité, non, non, mon amour, tu m'aurais Al-Qaïda, et go beta maramba Al-Qaïda. Ils allaient à Kaka Moukoussan autant à Combo Kadogo. N'enga kosa moi, c'est même tout ça comme na ma babasi. Balinga ba kosa babasi la bon pour ba mon arabango qui baza ba grand. Donc, azol draguer basi, na simana biso. Bazo lingaye, na simana biso. Il faut diminuer meka. Yo traka na peso exemple moi muke avant na kota détail makambwana banda 2015 do chataka loka rikoko na moi rikoko wengi rikoko bula rikoko fataka loka ba rikoko ozala na wenge au marka rien au tika marketé et le mon côté donc on oka kapoleli papa mutala ça papa yamba convexe surtout bloka na ko buzo bana ko vandela ko makambwana tata yo moko vraiment au motena na yo moko non na soni na munoko Jansi Maya sinon na salle émission té so ka fingi tanga je comprends. Au fin de je comprends. Au bois que les Cyril qui n'a pas jeton, je comprends. Ce que j'ai dit, ça sert à une mission. Ce que au bois que les jetons pour nani. Et alors, on va au fin de temps, moi, on a kamera moi na Kadogo on est aranini. Na mitu naka. So ka charata déodorant pamba. Ya kan salinga na munoko. Fata gogo liganga na munoko te. Na uka konde soni. Na ko sala ba échange de paroles te na mutuluwa fataki. Alors quoi Kadogo moko boy aka obeta alors ba pe tane na dégager. Ozo dégager nini on a poitrine te, on a liboko te, on a mupende te. Makole kemba loka mwa batapusu akini azwa veste alatake pa na yo o bilamba bala mikete achango na plateau achango na Facebook na total a appris yo so za na connaissance ya tek to ça bilamba belé parce que na makambe belé to komi mulai ala so ba basket à 270 €. Basket la ça ya nai kata yo moko ya la ta ga ba couper yo mona na mona ya mo baleka azo bisoke nga pare lamba nga ne la poto bilamba est-ce que moi mutu na yo moko na sozo seke na sa motema est-ce que mutu na ça normal so mani bata bongo ba sekaki dans la famille na bango akoka ko aider bana kasité akoka ko aider ba parents na été akoka ko aider bande konete ça perd à moins cher hein o afinga nga awa na tanga na komene na fataki wana pas solo la vérité non na liana ba mbisi na ba restaurant belé na yena Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo
donc liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia se mambo galaxie tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois obundi na propriétaire tie mosapi na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du wow. Hugues la Coiffe-Icoté. Hugues la Coiffe-Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoiffecoté.com. Hugues la Coiffe-Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu dans votre émission sur la vérité, émission Oyoto et le Rabino Vérité en face comme d'habitude. Merci de vous ébeler. À travers notre chaîne YouTube sur la vérité, à travers Télé Plus dans le Congo, à travers Centrale Télévision, la chaîne partenaire Auto Travers Nabango. Merci beaucoup. S'abonner à la chaîne YouTube Oyo sur la vérité et puis s'il vous plaît s'abonner à la chaîne YouTube Oyo Fox Oyo tout de temps en temps vous s'abonner vous partager l'émission vous perception courage de ça le plus dans marambo vous le lot on a le plaisir de recevoir Patrick Emeka homme jaune. C'est-à-dire sapeur patron, c'est-à-dire sapeur entreprise patron pe na batafuta na Congo sapeur patron Patrick Emeka homme région to meko betane indusa to ça l'émission très bien et sur la sap sur la musique sur la réalité to meko kotement ba branche BD pour l'émission vraiment magnifique to meka sur la marambe BD na Patrick Emeka homme jaune obi ke yeso ga yé ara na pièce ara na idéologie ara na des solo. Donc, elle est une pièce, c'est-à-dire pièce rare, pièce. Patrick Emeka, bonjour. Ouais, bah bonjour. Bonne santé. Kitoko Pépère, nous avons quoi ça va? Mode a changé, hein. Namoni lelo il biso ngumbi mbad, tomboli chaussettes. Mode changera tout le temps bien chaque année. Bon, mode. Bon, déjà na bandana bien quoi. Vous comprenez? Moi batumsu balanda biso. Maguette Oyebana déjà, mais après on a une nouvelle tête quoi, nouvelle tête, une tête au féminin donc une nouvelle tête. Donc il faut se présenter car moi ça la moi bien comprendre. Donc c'est bien Ombre Jaune, Patrick Emeka, Elengarulula, Elengarotala, Elengaromona quoi. Le salut est individuel. Nous irons tous au paradis sauf l'autre est là. Et comme on a Mikolo Oyo donc anti-gigolo. Donc nous sommes anti-gigolo. Ouais. Comment Mikolo Patrick Emeka ombre jaune anti-gigolo ombre jaune et longue anti-gigolo. Patrick Emeka ombre jaune le roi des bleus le Bamutunangérité Wata anti-gigolo à la fin. Anti-gigolo. Ouais. Donc Yotkolo n'a jamais gigolo na Katamboko. C'est impossible. De toute façon on a bossara donc n'a évité quoi. Impossible. Mais na sepela ta ba takarabiso bongo et ça là un plaisir. Mais Ezekiel là quoi. D'après opposé contre ba gigolo. Bon, il y a ba choix batu. Na ko kota na ba vie à batuté. Ils ont déjà anti. Ngaza déjà anti donc pour moi et nekiri na équipe de France. Ba anti gigolo. Anti gigolo ba des fois. Jamais na banzela. T'es jamais so mekelo ko wana ke ba momia obi mazongi 7h. Biso azale na boulot. Ba auto corriger quoi. Et wape na moi lo baté quoi. Yo c'est la rare pas payer les pièces. Et là c'est mort. Là c'est mort. C'est très important makambo lobby. Naza ko yebiso makambo ya solo mige. Na yebisa yo oye nepso mige kotia courage. Moi le lon zamba sunga boulot nezo kende kitoko makambo kende vrai. C'est ça un homme.
conseil ce qu'on peut ça on peut sur la caméra et landa biso émission éthique mige succès yaka ikendaka faut avoir une spiritualité ikendaka pona nini etamboleli ya mabe so comme bibeta bo excuser une expression to solo so comme na bibeta beta pour me ba pecho yo ba to beta beta bon il y a façon de parler maginga beta ka façon de parler pour ba comprendre ina lo banini moi peto beta beta à cause à complexe ou ka bien ombre jaune beaucoup tani ka le même jour pe kaka ou embarqué nzoka za rapena copenhague nzoka za sutu na ba ya mususu yo po yeba te mi gagner mo pe ka bo mi gagner mango yeyo yo po sali nini ou embarqué nzoka za la ba botutu na ye azala ba makambu na ye parce que botutu lo baraté botutu lo baraté mutu moko te na nzoto na ko yeba ke azana botutu na nzoto ne to yeba angoti so taleta ba pasteur Charles Loro ba oteya oyebi relation sexuelle les ana buzoba moko ko bomelo vie o bandaki bien excès de beta beta marambe ko mokita tiotikali pavala po momi moto on dit maka auto déconner momi moto oyebi so ke ba otiko na otiko déconner arolelo kaka moto yo po yebite lobi nango bo continuer love surtout ba pecho ba mbarka ba pecho ba lenga ba tuko ba pete belé aliko ba 100 euros ayoka jowana ba bimse liboka mbongo bo ya boule des gens devenir bonga zoka vie bonga ti ata ba peso 10 000 euros orosomba bisomba somba lobi nango zongi pe pavala makamu na nzoto ba bendi tout ba bendo déjà loupé mbanzoto o saleli o bana ba likambo lisolo yo wera tomba banda moto na tata ba limbisanga tata premier album esimbi wera lo bakala ngajo yo weza nanu moto wa uti no milinga mwe moto so ebomani etikala na milinga te so possible gozika milinga mtezana nto milinga esila makambe se nini elali donc migi fozaka très prudent bako yibo makambo na banzele surtout la banzele mtezana no premier parce que relation sexuelle est pardonnante ti ba pasteur bate yango donc zala no boye onongo cha momi na palais suppose la momi na palais pona ya bien merci pour nos conseils comprendre pour photo confondre raté momi à palais na momi ali bande des choses différentes pour momi à palais bo mesani okozonga pe boye o va fatiguer lali mais momi ali bande yo ebikaka so boza fatigué ya boulé déjà et reçoit na polo pas kolelinga moins corona nga bref tous les canaux. Merci pour nos conseils, Patrick Emeka Ombre Jaune. Ouais, merci. Nous avons un principe. Nous avons bien. Si. Mario Toza, pour nous maîtriser, nous avons un principe. Le mode a changé. L'autre, nous avons un talent. Nous avons chaussure à talent. Il y a un mode a changé. Le mode a changé. Bien, le communauté, style, na grande marque ya boutique bino ba saper bino bo expliquer biso bien parce que bino bo temps je m'excuse ya côtoyer ba grand messier ba grand saper ba kolo ba marque ya bilamba déjà lelo dans quelques mois tout monde peut me la biso pena talon et chaussures bon pour nous répondre yo moni makambo wana ezala nango bandakala mutazala spécialiste na moi ba style wana c'était à l'époque Jean-Paul Gaultier so beta ba pantalon ba gypsy na chiba photo na awa o mona Jean-Paul Gaultier so tonga lokwa ba PD to benga lokwa ba PD vous comprendre et bana nango mwa kala mais siko biloko neza rande lokwa ba pantalon ba sopana mikolo ezongiti pantalon sentiment na se sopana vous comprendre deux ans nango bongo mode yaka ekendaka lokwa nga pe na lobana olate so gypsy te mais na mona gypsy mo boya ba sali gypsy mo cuir mais na otanga komba couturier on te passé bon bazala boye nga na roloba ba kelanda pour ba payer donc un truc na c'est déjà maele nanga na linga soko lota ba gypsy mais j'ai pas cuire na zala nango te j'ai pas cuire à basité ya mibali ba défiler nango na obetango mikolo ka ko monta na ya deuxième émission na obetelo j'ai pas cuire c'est normal et ça nango ba tendance et yaka et kindaka donc moi d'échanger nango bandakala parce que ils ont un message ni parce que on a des mobile on a style à bassi style à PD tout ça ils ont un message ni on a un message il y a un message mo choquant et on met to benga du style et on met to benga tendance oyoka mikolo basali ba couleur lobi nango mona et kwar lobi nango mona et variaka to finga mo pa ouais alati batalo ba monyo mabe ezaki style mais to kamwa ki poto monyo nango pa nango eza style et ezali belatin
tanda sa tour oyo ezalaki style wana mais nde batandi boy ba otanda a oyo kaize su wana te et comme ce style mususu et bokala to ando taper ba gomme toi ba vérité to ando taper ba gomme te ezalaki sapatu chaussure koko siko ba gomme ngo ebimati mais non makambo yaka nango oyo rapi mutu pa lati pa ensemble la veste achepe lipapa na se lipapa nini ça arrive yaka nango comme nango ba style parce que yo ndeka azala makasi au créer style na oya bien obima présentable na misu ya bato pour wana couturier te mutayo l'action ningo linga bilamba no ngana yika na péton na pe ba balme na au 2023 magena lobela veste te moni ezaka ka pona visibilité na moi visibilité to monene moi kala esenge mekaya ngana lobelaka blouson lelo moni comment na ba fête ba tutu ba mo lata ba blouson faut pas pesa nga merci tant salanga no émission balme yo témoin et puis ça la bien tout ça la na yo jeune ni no monaka ye azo sala émission la ti balme bazala raté mais le comme le gars bazo elela ngana elela lo na mututé vous en a besoin makambo ngo yango wana milatela na ngo l'essentiel ba c'était na bete simba na beta c'était na balme na beti c'était na cuir veste na lobela ngoti veste ya sous style na ngati na lati veste pas bon mona rake na lobela ka blouson cuir mais na somba ba veste na katimini on a la taranga donc na ba terrain ba blo mo bon parce que ba kanisa lo kwa meka na la taraka cuir te yango moni moko neka na moi veste à balmo yo oui ça cher que les cas comme des garçons quoi veste à balmo ça ils accompagné na nino la tinde ni en tout cas ndena boy na très bololo nana lavin et nana Versace et na pas Versace nana balmain nana Versace nana lavin donc na très bololo trop oyoka lavin ba haute couture donc pour vérifier ngo lavin comme des garçons il y a pas photo il y a pas match balmain balmain tout le monde qui ngo et pas Fali pour pas aux musiciens on ne pas nani pas Fali ah ok et pas Fali si quoi comme on l'a ta balmain on peut passer Léo mutunga ngai c'est la balmain ya okindo sumba balmain sumba qui on a idée yo sepele nango to sumba qui pour mon qui on aime pas Fali pour sepele dans parfum bon mon temps to somba bilamba c'est le produit phare on comprend et le côté classe bon on a 30 élèves M2 premier ba na 4 ba briller mais le but est msuba bazoba donc ngi ko loba boy na kati légal na balmain ba produit phare ba pièce té pour na mona msuso ya ba université ka kitoka benge o pièce non faut pas confondre pièce e mara msuso ba produit phare ngi loba nezaki oyo na ba balmain tongi bitobe yango ba dessin Picasso mono yembe masalanga trésor ngando ala toko ala tele ko ba Picasso ya yoji ya mamoto bilo na la taki ba crème wana ba te ba dessin ba ala to ba Picasso ya yoji parce que balmain pe il passe ali ba Picasso na e donc eza noir te ba couleur eza ya oyo motif léopard na Picasso wana ndim teza ba produit phare ya 4 collection mais ba collection eza ne belé pe ya ba plusieurs collection ba o musike ezali mais ba produit phare oyo ka ba défilé nango oyo eza oyo na Picasso na mona ko pa masalanga chéri kiri na pesi mbota passant voilà on a le bigu nango mona ko pa Fali to yo pour sumba ata yo moko vraiment na ombrete na monyongo pa na été on apprendre nga l'attaquer on a pesi ba mbote bela comment on l'a tapé balme c'est bien c'est le op écoute aller la bilamba biso tout bien bandaka là donc et no ga bilamba za ba coïncidence on a peut to tout na pe lambate ça peut arriver ok pe balme pe c'est bal le maintenant somba griffe tel exemple ok pour sominga pe na quel sombo tout année ça arrive et non ma bête et à coup d'œil des nations qui produit phare il peut tanga yaki na liga c'est que ba conseiller qui yangopi prends ça maga on se mané bilo rebellé mais c'est que non joie oyo ngape to na yepe na coup d'œil na ngape a produit phare na tel on a Picasso bon na kima l'isolo ya forme o bino bozo ba noko ba nyong mokala ba bilamba na poto ya koya même ko solo la pièce na poto o ba nyong bona ba expérience belé lelo mo photo lo ba vérité to sunga pe jeunesse o izoya lelo no vandi boye ba ndeko ba oti ba Grèce ba congolais ba oti ba kin ba poto ba oti ba ngola ba na poto est-ce que lelo no vandi bozo conseiller bato ba na délire à forme so ba poto. En tout cas, question est bien, mais à tout le lobby. Nga mana ko conseiller mutu na monde bilamba te. Yalo ko zo conseiller mutabeta musique. Monde bilamba au comme district.
yo mona na mona ya mo baleka azo bisoke nga pare lamba nga nelaka poto bilamba est-ce que moi mutu na yo moko na sozo seke na sa motema est-ce que mutu na za normal so moni bata bongo basekaki dans la famille na bango akoka ko aider bana kasité akoka ko aider ba parents na été akoka ko aider bande connecté ça paiera moins cher hein o afinga nga awa na tanga no komene na fataki wana elongine mabe tout ça ayaka awa finga nga abanda ofinga nga banda 2015 non na répondre été pour na monaka ya pas photo ya pas match non répondre nini mutalo kwa kadogo morobo malobaka awa ke ya ela poto bilamba so ela poto bilamba façon ba bilamba opso to tala to lula bilamba ba 20000 ya ba 10000 po makambo yo eli na poto ngwana mais yo zo ya poto so ba bilamba moins cher ba 1500 ba 1800 ba biso tout temps to mélange dans ba magasin to comme na ba réduction il y a 10% ou bien 20% mutako kosa azati so so na légal to comme na ba réduction moko boya 10% il y a 20%. Vous comprenez? Donc na ko conseiller mutu mayango te après ye mo côté na ko conseiller mutu ngote ponga peta na ya poto mère aleki na nga pa ebisa nga bongo éviter na bilamba zaka batakop nde ba beta forme. Vous comprenez? Bon na yo keno ne bandelien ne étudier terrain na ndenge na nga sikoyo na comprendre bon na bimsi mutu na ndenge na nga mais za batebele te yo mona rabana mebele ba komana ba jalousie. Le lot ça perd belé ba c'était la saison. Il paraît ça perd congolais en général mingi balata je m'excuse mingi ba respectera saison ti. Moi ndo lati beaucoup là tem su bilamba ya printemps moi na on a plateau na été, on lati bilamba été na hiver respect ya temps isati. Bon, on a répondre au pour idée. Les idées de lati boyo za saison ni avant répondre nga. Printemps été 2023. Oh, ils ont été. Été Oyo 2023, ils ont un magasin qui nous a toqué. Na somba kango le 9 mai, pour anniversaire, nous avons le 16 mai. Na botama na na toro, na botama le 16 mai. Comprendre? Na boulaki ah, na paye moi pièce nanga le 19 de week-end to beta moi tourna ba master. Banda le 9 mai. Le 9 avril était, le 9 février était, na somba bord le 9 mai. Vous comprenez? Et après ils ont été 2023. Mais il ne faut pas confondre les choses. Yo moni bana ma ebele ba bandela bilamba. Et local le longa non na beti bord o. Oui, na été 2023. Parce que admettons semaine prochaine na kesa l'émission bena mutu mususu. Parce que yebisanga. Na zako obligé fona la ta oyo. Chez moi ça ne marche pas comme ça. Au monde na rasikoyo, nga ce que na mona abondela mo bandela na kokate. Je ne suis pas obligé kaka chaque émission na banda ko leka, il faut na la ta kaka 2023. Le but est alinini au sombaki. Et na sombi plan. Et le but il faut nando la tango. Et le gars le anniversaire à moi na maya vandia. Oxyde de la République. Oxyde de la République na PC Basalam. Et le gars anniversaire ça bon, Patrick je t'invite. Ce que ceux qui na la tu be bor na moi kala. Yo goûter na kasko o finga ngani. Ala tela mbakala o mete gemu to yebiti. Nani logo na sika mena la tsengoti. Ndeto salinga no émission boye, na go beta pe émission da 2 semaines na chroniqueur mususu. Na so bijo bandela ka ote. Tout comme nous avons mis le logo Moussous, tout comme nous avons mis le logo Kala. Pourquoi? Pour nous avons déjà en 2023. Nous avons mis le logo en 2023. Nous avons mis toilette, yango. Nous avons mis matanga batu, yango. Nous avons mis fête, yango. Mais non, nous avons mis bongo. Bilamba la comme abasola mutoki. Bilamba comme salité. Robi msodera bien te. Pour ce bande la bilamba trop. Nous avons mis le logo Kangote. Nous avons mis le logo comme on aura nos bimaboy et que quand on a na placard et vendu balmeno ils a combien 2500 parce que ça va prix 2500 ça peut être presque 1990 balles voilà ou il a absolu calcul moi il y a marqué comme des garçons il y a les moins chers au bateka bilamba non pièce 1500 exact oui toto yamba fata kimbala à l'acception va faire tu te comme même na ba 2000 et quelques euros. Mam papa Zelana noa. Miguel, limbisanga bosara be mission na bino bien, mais nakolo bande ni. Bozanga rabelo moko boyi. Ngelo banini. Et lokola ba miseta ba misar album. Toroyo kango bien, mais ba mo ba yebike place tel faute ezalaki. Miso to landike ita. Bila ko yazoyela yo wana. Nga bomba ka tena zoki veste oyo na chako na Facebook na ngaso beti Patrick Meko ombre jaune. Et le Cambor bomba ten au monde a pris à veste et à pamba 2500 balles.
azwa veste alataki pa na yo oyo bilamba bala mikete atyango na plateau atyango na Facebook na ye totalaka appris yo so oza na connaissance ya teki tosangisa bilamba ebele parce que tomonaka makambo ebele tokomi molai alaka so babasket ya 270 €. Basket olakisa ya nai kata yo moko yala taka bakoupe te sikoyo mo coupe na tindelo pe ndo moi mabe nango ebani o migo triqué nga na osepela eloko na loba ebele ozwi photo na laki so tout à l'heure na tindelo na WhatsApp na yo pantalon alataki 590 €. Na sapato oyo eleki on a cher so na kosi nzamba pineringa oza na prix wana mais okolakisa ngo te mpo kobima okotelaki nga yo oza no neutre mais na osepela vraiment na montage bozwi pantalon na ye bochango bato bamona ke na okosa te 500 bilamba ngando eso mango combien 595 €. Veste a chapri eno mba ofinga te mwinga eloko na kamwaka mwana kadogo wana ezaka nini na mitunaka soka chaka ta deodorant pamba yaka nsala inga na munoko fata gogo liganga na munoko te na oka konde soni nga ko sala ba échange de paroles te na mutu lokwa fataki aloko kadogo moko boye aka obeta alo bape tani na o dégager ozo dégager nini wana poitrine te wana liboko te wana mupende te makole kemba loka mwa bata pusu akine loka bata pusu siko yo baka ozo dégager alors dégagera nini non abanda ofinga nga banda 2015 pona finga akanga batu balinga bilamba bazebelete émission na kabulaka so lelo ya salino afingi meka émission yolanda aofinga ngando émission yolanda akotisi mayasi siko yebisa no jansi mayasi asala ba émission ti force itale siko yebisa ngazo bwa ki la jansi mayasi ba jeton jansi mayasi asalié nini poto so no vérité au moins gazolanda ka eska ba mangi zotela jansi mayasi non asala émission te so ka fingi tanga je comprends au fingi ngando je comprends au bwa keli Cyril ki na ba jeton je comprends siko jansi mayasi asala ni émission te siko bwa keli jeton pour nani. Donc c'est des gens fatak al ngarbache na rana biso. Donc fatak al ka rikoko na rikoko wengi rikoko. Bula rikoko fatak al ka ba rikoko. Ozala na wenge o marka rien o tika marketé et le remokoté donc on ka poleli. Papa mutalakisa papa yamba convexe. Surtout bloka na ko buzoba na ko vendre la ko makamona tata yo moko vraiment. O motena na yo moko na soni na munoko. Wana za batu oyo aseksa nga tanga lo bagaza mona muteke soit 10 ans. Au moins ka ofoxé succès. Il faut le baratali kaida ngam na bengaye abeta rangote au moins que même toi faut que ça succès te kaida biye mutasala kaida kasi que le benga on se contredit au moins na dadi so go bete ta makofi je sali dadi so soit passant ah oui le côté est trop mais le côté ça lui trop pour la vérité non non mona mutu morote al kaida e go beta maramba al kaida ezala kaka mukusu na otanga kombo kadogo ndenga kosa moi c'est même mutu so comme na mababasi balinga ba kosa basi la bon po ba mona bango ki baza ba grand. Donc, il draguer basi na simana biso. Bazo lingaye na simana biso. Il faut diminuer meka. Yo traka na peso exemple moi muke avant na kota détail makambwana. Banda 2015. Afinga nga kanga no na répondre ete nga na lobaka ka comme des garçons za bilamba ya moins cher. Na fingi ete na tangi kombo na ete. Yo so komoneza bongo te. Osombe lamba oyo la kisi. Mige balobaka comme des garçons za moins cher na sombi festo 2500. C'est tout. Et non, je suis en train de mais Alex, il a pris les 1500. Ah, bah, après, c'est lui, il a pris papa. Ah, moi, papa. Ah, je vais à veste, à Tchanga, oh, na na Facebook. Na triché le romoko, et na Facebook, nanga, au coach. T'as tapé qu'à ce qu'on a go bimsango. Il est pas, il y a qu'à bimsi veste, mais autant que m'a mbélé. On a trop compliqué, bateau. Et on a ébissio, pantalon à pêcheur, on est à 595 €. Ce qu'on veste, n'est combien? Et puis, tout le monde a comme fatalité, mais il faut nous expliquer. Ah, bateau, bah, comme il faut draguer. Basi na bakombo na biso faut ba mona ye a finga biso mete ba bachakeka pona sala émission na yete ya ye moko yo de so yambanga na fingie na tanga ta comme nga bi comme des garçons za maman na bango te en plus ça sambelaka non na ye la yete même kono ya le bobo ze muke mkono ye la ye yete mto expliquer ça peut-être ils abandé ko na ye ndembo okota makambo ba tanga na yara mabe. Mais il faut répondre peut-être bon quand on a un monopole ya koloba. Et puis tu comprends la vérité parce que mon iba congolais. T'as que non Al-Qaïda limbisangai. Al-Qaïda fait salama. Nikes traîné, ex master nga Nikes. Il traîne avec Jet Set. Soga zalaki Jet Set on est talingati. Nabika que il traînait avec Jet Set.
ngato na ye moi ngana na mwalu pemba na ngaye so na seli makamna so simba kaka yo équipe de France simba na yebisi mwana mai magebo sololaka mai photo beta plan na biso onosi bando kanele ba beta yo onosi limbambe bando kanele ba beta entre pas c'est pas bien clame na biso makambo te zara nani ba limbisanga ya ga lisolo ni kesi mutasa l'intervention te mwana mai il est quand to comme na rage wana to beta plan na biso et on a fataka zala wapi fataka zala te to longo yana et pour bo approcher papa Wemba pour bo ela e projet Al-Qaïda tout sur la clair et les kaka ndenge nini yelo kanga pe la vanda pe bumtu pa benga pe boy ombre ndenge nini ayebi ne périté wata mais ana ta ukota kati te po monele ndenge na à l'équipe na simana yo ombre ndenge ngala ngala boy papa yo pe ke po kangi wata na kuzu po bamba kokuta na wata na studio ba solmi ngana kokuta na chambre wata to vande pe to causer na moyen pe na kalbar to causer na leki ou bien bon bref to le kana bisuwana donc ngelo baboy on a contacté Dadi Soso parce que na biso tout oazaka pire papa Wemba mutunyo so yebi yango c'était Dadi Soso yo kada baboke déjà mwana kolo lopango futelaka te ozolanda déjà mutunyo so yebi on to ignorer histoire te donc magé to yebaka Dadi te to komela Dadi na nikes Dadi Soso Dadi ndé est-ce que tomba bien déjà zaki a froid na ba master na jet au moins ndenge tomba yebi quand des arabes master c'est normal moi froid moi na betaka makambo te pona weli sakate na pe na temps weli sangote mais tu expliquera ba po ba yebo metango lo bate na yo yebate na pas la sogolo a yebate yo moni donc la vérité il faut ce qu'on a le baras qu'on a de expliquer muta ko beta makamba Al-Qaïda de 100% le ko ngazate e bandeli na suka na ndeba po mbe bandena muto aya ke po Al-Qaïda to comme la ba division na ko banda ko lo bango mais je suis pas là pour ça ndetoke pour mona Dadi Dadi ndeni dia il faut to créer plein talaka Dadi be ko zana ba frère ba master nae il mortandima abi bon OK ngana causer na vie Dadi akamata ka causer na vie ndeni ni kesi na meka ba ngaba beta plan na nana j'ai beaucoup la peut-être au rendez-vous pas ya Noberville na restaurant nini ton be ngoko mutongo Saint-Lé de la Forêt na bosani bandeli nango premier rendez-vous to kenana ni kesi na Dadi Cornélie Malongi Chikito Mushashino papa Wemba nzamba otalanga na pusa mutuka fataka zala wapi et papa Wemba bisa sonini mais vous avez des couilles vous êtes des hommes langage à papa Wemba na betara ngote na temps oil sarama kamwana te boami bali vous avez des couilles botelemisa ba tu ba ko yana bango ndesko to komi ko boulé ngane ko boulé kadogo wana ni qu'est-ce pas boulé bana mai mususu bref ndé tata beaucoup mi ko bien boza ta moi 5 6 et ça la moins bien comprendre papa il m'a ça la clip il y a Boronine il y a nouvelle tendance hein ils arrêtent à poto ah bah qu'est-ce qu'on a peur des clichés est-ce que yo bisangai to kenda moi classe yé mukuse wana ya kadogo wana ça perd les moins cher wa tira déodorant wana ya zanzambe ay ba ke wana papa il m'a ça clip telle place d'abord papa il m'a benga qui na parler na mais l'isolo ya Alistar bomimboka tozo kende non mutu na benga ye ngai meka mutu na benga ye na kaida nga mutu na benga ye nzamba otala na sala accident mais ndeni yako loba imta sala ka c'est normal ton zo luka succès moi te na revese on a ba ko répondre ete mais faut na kota kat na betara ngote oyebiso mutu yebi likambo awe lisara na ete mutu ayebi te nda lisaka yo bundela likaida ngote yo komoko yo so beta masolo likaida na regreta pende na tamana bana mai wana yo tambola na biso wapi bonga whisky ondoza na ngote to tambola ba un mois 2 mois to kenda bora vu akufa na ipe luiso polondo ya sombata whisky pamba to mela nango bana amela tambonga masanga na mutu azate ngam na bengai na pusa mutu kanzamba otanga répondez po babimaka na masa somo be fiston boel bazalati abimaka kwa iba melaka trop bon ba kuita zaka kaseti ba 17h nde oyamba yaka noki perdre critère nde koya nga chaka baninga leso tete na Al-Qaïda nga na weli sarate nga na lingaka tozala bien nataka intérêt à groupe clip pa ye pepe pa ni kesa surprise ne mona mai pa koti nga nde na boulot na saka na raté nga récite langeza ka boulot natali er na nga boulot koki bilombo continuer clip nga na l'équipe boulot wana osa na Saint Gratien
na bandara 19h na moyo comme ka ba 18h na ba na raté prise ka ni clip ils aura temps ils aura ba partie par partie ils ala bongo tu ara ngai ni kes na mutu na bengaka ndenga na kendaki batkeli ko sala clip mais na simolongo na mona ka joa émission ko yo soko za mona muteke ondengo lobaka obotama na succès ozala complexé na ngate o loba vérité yo mona te héritier wata betina ba masani ba betani na maison mère pona banga bangote Bercy arnaqué nani lisusu Olivier c'est ça qui prouve la force de la personne yo ce que sur ozubi ko za na ngenge ce ko pona obeta histoire ote on ba mono danger papa yemba sala ki bwe et le bon ota trésor ngano te ba benga ke longe ba muscador ayi bisa côté poine Petro na mona ka longe na ka ba muscador Petro longe ba muscador pona beto lo kwangote ezala na studio ya album Monica Kayo na Pantin on papa yemba mtabenga papa yemba loba na ebongo balongo kolongo ndi peka bien jour wana anga ba comportement na zala na mwana kaka boy na boy jour wana moto tchai mopanzi aka se papa yemba okote lai kambukola mona sko ke va faire beaucoup ba yumate bandal kaede be banda maka na ndenge suka papa yemba bwa kali susu so papa yemba ndo lingai maya papa yemba ndo linganga trop akende ko sele kirina modogo dia franco fer ba sele ke kirit be kenda so ke ya muta succès e kirango kenda wa mutazala na lumière ka kuna chinois de Paris chinois de Kin tant chinois de Kin na longwe bango nyoso na tunika exemple ya mkie modogo akufite modogo akufita zali basale la ka plan bazarata ba 7 8 plan ngo kenda wa mais ce que tu as la équipe de France sans port à musicien sans port à musicien to l'équipe de Kiri tout na succès to boma tous les Bekiri Kiri à moko tu dis ma refait malinga pas rigo capitaine na psa ba uja mamoto aussi ba lino scénario aussi ba papa français ba menga aussi ba Cyril Kina aussi ba Jansi Mayasi Trésor Ngando produit bio halal mutakoti mutunda ko pour Trésor Ngando comme ce gars becho rando bo il faut kota na parler lelo ba défi comme il y a l'art tout le monde Hakim Prince de Lausanne il y a betara sur l'art sans chaba moni ça perd peu faut rappeler dans l'art na autre présenter migi kata masolo migi c'est pour ça ma bogar migi kata masolo na migi na autre notion que vous a sapé patron parce que vous avez pour yebito mona preuve les arani abis ezara tout ba ferme ba bis donc pe ba bis nini ba 207 te ba sprinter te mais to beta masolo wana te mais masolo comme na photo mon appel l'art oui puis na sans chaba très bien toi on a déjà moi na poto hein to sur la manor au moins on te ngasa bandi ko ya na ko nous faire du mal à l'aise mais na ka na soki na bilamba ba pe ba ofinga pe biso yo on a nini on a rien niama boye mais to beta na so kara parce que ne comme ba na so privé moi muto ya ko lakisa ane lote na ko sauter ya moneka mbongo ngai fallait l'accepter ba 500 000 tant ya moni 100 d'après ya zo mona mbongo ebele mana retard père moi kin to biso to apote ko sara lisuti ubetika ba biso ngazara na ngo wana o mona prix o chongo na mai pe ko ta conteneur te biso wana o chongo na mai komi kin ebimi ozana ngo 5 et par journée ko sara la mais non mamba olobate moni to ko soka mamba bilamba surtout ndeko kota bakati yo ebikaka to ba africain ezana ngo ki complexe mte sala kai kutanga communauté na besoin masolo na été en plus nga ba panza nga fest nga libre te nga défi na yé nga na libre pas le défi photo sur la claire ya zanien ya ko pesa so ba défi ti nya pesa ka libumu défi ti a pesa ba défi to longola aya ka liboso blouson les plus cher oya ko yanango na yanango blouson avec ça c'est mais 11 000 boy na yanango après la itsombo ayeli te yambo mususu na okende ayeli susu oya ko lata blouson o ba salaka ba ko kosoma blouson te na blouson mo avec ça ya ezaka mukuse ezaka 4900 ngalo ba vérité a gangeli yango na ye nango ce qu'on a corrigé ce qu'on a ya mulayi nango ezaka presque 5900 tanga moli bonga ke ba triquer ba blouson na ye ba la timboa mabeza te ya guerre bilambe état d'esprit ala ti blouson na mboa to continuer hein ayo ko sala émission musala ti veste moi avec ça ba chami toi batuboy nga pe na benga nani chroniqueur nani afande juif noir
chief no topé sembo au fait topé sembo ta fandi on est sur le même makambe na YouTube na okosati et comme da combien na ye na veste na ye ngape na zwimbwa la tambwa soko mona sale so makambe mbwa te pona nga ton na ya wana bandati lelo azonga normal a comprendre que ya ba fo idéologie ba yuma à la question de Louis Vuitton ya za na besoin ya base moni alinga base quand demona muta mkusu neso boba linga ba base baba taba momi il faut que ça dans l'art pour nina draga ba momi taga bo finge PD kabino muta ba momi finalement qui bon yo biteke ba koma tous les deux sens yo bien côté bon mige na finge PD mais na lobi na OK eza etalinga te mais akop na ye nga za te pona lobi lango comme lokola na ye ba vinete na défi na ko pesa ye po ya pesa ba défi trop yo cha 200 ba yoga non 200 000 yoga non ya ko pesa nga pela pesa no défi sale lango so sale lango nga na comme de mwenga so na keki na tangele 200 tonnes ah bon makola mama nanga soki asali défi yo so ka sa défi ngo na pesa ye bat ba olanda ngai no so na keki na tangele 250 000 euros na ba changer dollars nga dans l'entreprise père père mutabata maleko maele kolanda bot nga sala makamba loenge te po basi balanda nga na ke na basha po mamemela nga babotutu ya sala bongo zo ba momi père mutabeti 25 ans ya célibataire yo mona mutana normal asali la défi nga na pesi kilumbu défi nga na pesi yo ya ke pas mege n'importe quel chroniqueur l'acception gara lifuni na office na o ce que fungwama te ce que ça serré na tangeli yo da sel au plaisir ngelo na FCK yango na tango le bébélité pour ko ça so ya défité so ka na défé au pesa ye kaka ala xibiso face na ye so za ya kufungwama so za ya kufungwama te après tout ce que kama solwana ye moko ye bakaka pour nga fe ni na seke ngata ni na bikone go kota te banana onde ya la ksaraka ou bien moi si na ya kange photo na sima ya face na ya mystique wana ala kisi ko pesa so défité nga défis ko na PC yango wana mwana mai zwaka photo face na yo okangi ele bana ota soki nani okangi okatika elongi face obwaki réseaux sociaux sololi après nga na répondre so eza bongo te donc tanga ba komuna bisote salaka défi na batuna ba Japon ya ba Chine ya ba Kin donc to goleka lisolo wana quoi toleki plupart ba sapeur baza divorcé plupart je dis bien plupart le lokanele ngaye basaper rebelle basaper minité au baza pendant basi na bango ba okutana bango musika plupart baza divorcé au mukie na ko ba Cyril qui na félicitation yeti ko zana momi na ye na palais et puis ba vina biso lokola ba Jansi Maes c'est force Italia ezana momi na ye plupart ba to balinga ko sombela mal ba dépasser beaucoup plus de lamba ba vanda na basité et puis bolela ba danseuse au rapena donc lela ba danseuse lela basi ya sango ba saper et succès bilamba na bino bokuta nango tina ba ambiance ya roboma na famille na foyer na bino ezaka dire quoi en fait na sepena la question no ya liboso no pesa petit nanga na kini bashi FIFA master ya Jabir Alpha Bonginda bamba très mystique ba contrôlera matongi wana liton joana tout quoi donc Jabir Bonginda Alpha ba salam nangwana bon on a la question na yo omoni olobili kamo très capital et aka bisoté et un monde ya succès comme na pesa ko conseil ne bandel monde ya succès soko yebi ko contrôler ngote ndeko mimona ba vue wana pour anine okomi le roi célèbre ba mona option na ba Facebook ba mona option na ba YouTube ba mona option na ba TikTok ezana ba to pe ba mvira biso et au mona soko za kidiba okomona momi na ofo momi okomi bilanda landa pour anine ba petwana ba opeso bolingo ya bien et soit disant nzo kizana couteau na derrière moi tango oboma palais okomi na it maramba osala yo nzamba opinir yo tout c'est pas ici baba lobango papa et rare oboma ki bongo oke kuna boye avant dino bien et ça rare moi succès et le quoi pe kota basi ana jo mais babé ngake tous les jours
Ce que vous êtes solo la kanaba yaya. Ya mon abongo nini succès. Mon copain bwana na Joanna. Ba tikele succès ndeko linga. Amona ka sena o inani, asena o 8 mois, asena wana 2 mois, asena wana 1 mois, mikolezo les katina suka na ngope. Okomi yolela. Donc on yezo pareil, yezo kaka pona mbaliti. Ya na basi. Succès tindara bongo. Soza na contrôle té o lekani. Mais biso man équipe de France na ebité na minute à lelo batebele bazwa ba prise de conscience. Bazwa prise de conscience, moni il faut pas confondre kubala momi pale moko na kubimana momi. Kubala momi pale moko faut momi na supporter ou pe na marambe belé. Il faut supporter pe momi. Pour bomo vivre pour bobo yanate pour bo zala zala. Mais copine biso tout toka na ba trafic. Bo limbisa ngana expression to solo la. Pour bino bozara vérité bomo finga na bino. Mais copine ya moko boye akasombi moi plan na ina kuza tote a triquer match pour ça copine. Na parlé au bando triquer match on a combien de fois? Yebsa non migi. Na parlé au triquer match combien de fois? Le lopakola encore, le lopakola encore, le lopakola encore moi qui est simbati. En tout cas, une équipe de France m'a camboué les raté. Donc, biso toi nous sommes bien. Bah noko ba conscient donc bah master tout ba bien quoi. Donc voilà quoi. Netio na mère boza. Toujours il paraît. Na pesi Franck Musumbu mbote. Et loba non ndeko nanga. Toujours il paraît aux arçons na mère déplacement souté ndie mère a libanda. Yoto mesana yoka kombo no Patrick Meka ya Bobette ba beauté. Bobette ba beauté je me trompe pas mais Bobette ba beauté. Bobette ba beauté. Et puis, moi, si je femme forte, je suis na toujours derrière yo, mais délire à ça, succès encore aux autres. Banani, Miga kanela ya. Miga sungi baba, baba chubi baba, moi tango yamba ombre. Te miga moni le longa comme au sepela. Ce que simba raté me balobele la raté. Migi. So simba raté me balobele la raté. Moni le longa mo déranger ba na ma ebele ba mo beta mo ba pique. Balandaka ko loba tete na l'équipe peut-être na loba. Ezaki moi ko tanga, moi intelligence, toye ba ko tia bantunya so à l'aise to loba tango sengi ya koloba. Baloba ka te pona loba ka ko panza plan. Yo moni to za mo ba maîtrise. O c'est la ki roza moi amuke mo c'est la ki mo colonne esprit. Po bozala bien. Pour répondre à la question na yo. Ne faut pas tonga kaka. Pour makambo ekoma na bimanga par hasard. Ba millions de nyonso na pour mon ngeza ka moi passe. Mais comme mon ngeta ngama pas bato. Côté la saradia ki simba. Ba bonga ngande ba benga ngande oui mageto boité na poto ba mère nde ba dire jarabiso. C'est normal. Okoza na ndako ezali ya yo. Ba petit ba na parler ba boko ga libanda. Bo batu ne ba poto ne ba ngako se contredire. Miguel lelo wana momi na palais. Ndako ezali ya Miguel Nyema. Oyo tchata tembaye to sani débat. Il faut bien que ça rappelle ba débat. Pour la mona ba tebele ba sala ba débat. Baloba bien mais ba yebi poto bienti. Or maramba bilamba. Tu as une vie sociale, tu expliques à moi Miki. Quand tu as des enfants avec ta femme, vous vivra même toi. Hollanda ngai. Coup et blessure, mbila kiti. Yo le beza chez yote. Naza shenga boy na boy. Oko bima po ba otuna yo. Banana baba miner ba oké wap. Ba oké wap. Père yo le roi yo moko, yo mto bima. Voilà. Attends, to soma ba parler na ba momi yango. Ce gambrema. Ba ozwa para momi na ya bana. Yo ba pesi yo par no ya tout seul OK. Oya mboka basi mboka bana. Ocha ki yangeso botala momi na te. Ah là oui. C'est que surtout quand moi vie nos privés moi mouké. Ma beza en tout cas les lovres vraiment faut le batou. Pour ça peut bien battre ça peut. Si non, na répondre. Palenga kitoko bo benga na au changer mais au trompe mais na danser sur une journaliste évidemment bon. Ah te wana masola batou. Wana masolo ya batou bandi pe lelo te. Moni ngana mutu moko boye. Nous ba tete d'abord mobulu makasi. Ngana mélanger na mongo mutitila. Mogoza mobulu. Ogoza mobulu te. Faut battre la palais. Tant on le palais ngelo ba momi. Faut ba repona momi même on appelle sur un bandeli. Il faut ko ba repona
momi eloko wana ela batutu te eloko wana ezaka ya nzambe yemo nazo ne bandelo ndeka oyebaki nga ne bandelo na beta ko dama makambo onzoka yo pe ozoseka nga na sa motema ozoyebaki otuna nga ba question nga vie privée nga na nga koloba ngo troté na sala course na mutu te na sala na pe guerre na mutu te peut-être bato lukanga ba problème mais yo na remarka makambo na nga bato batonga ngo na ba façon tout mais ngone sala nga be comme ça nga makasi comprendre mais nga lelo toyeba ba mo ba pray to mo comprendre mo makambo yo moni sikoyo bato batonga meka non ça va meka ça va père des enfants mon mieux on a que ça fait déjà 15 ans on est ensemble donc ça va non besoin na bino kobongisi bien te eloko ezala nango te eloko ezate te babi ko sema ko maman ninga ki quand même te yo na so vérité te lo pe victoire la TV ngala mdaba je o saka na te mais yo ke mai ninga na pamba te te nazo ebisa yo ngala za toujours mutu oyo nazala combattu so moninga poani ne moko pona lo ba vraiment vérité nazala lo kwa nazate nazala combattu trop na ibarate poani boka merci en ce boza boka epinani bondo boka e nazo boka e tout à l'heure mais yo kana no lisolo nazala combattu trop moni kambo na kenda kinya liboso na keki na liboso na 2006 petit nanga pasteur leki nanga molala nanga za pasteur comprendre to solo la ba bisabe mambalo baka mais na rolo bango te to na caméra nga ba atakaka nga trop nazaka trop combattu au fond de bon seulement beta mak mais on a vu nanga privé mais kitoko en tout cas kitoko mais boka merde to so que une émission no elengi no émission elengi biso ça voilà que tu obligé ko katanza dit merci na bandeko tout oyo bona na biso yo masolo na zo yo kayo nga ombre jeune merci na bandeko tout oyo bona na biso enseignet mama bosse bele bolanda biso to lakso photo eza concept ya émission na biso et puis to meko analyser ngo biso na yo to lakso photo eza concept émission biso merci na bana monde entier merci na coach Day Miller Rolanda biso merci na assistance ya vienanga partout ekulu donc vienanga na ultimes week-end lelo abaki fona Alexandre à Paris na assister na ba émission na yo ndingo sala ba émission na yo donc merci na partout ekulu pour na assistance na yo émission yo merci beaucoup. Merci na bandeko tout bolanda biso joyeux anniversaire na réalisateur na biso Oxy de la République merci Oxy de la République joyeux anniversaire donc merci na coach Tay Miller moko na biso comme nene sarabino ici c'est chango za vision idéologie au photo intégré to za nango parce que za moko ya batu oyo lelo ba pusi chango likolo merci na yo merci na Socrate Mobengai, jonqueur de la République. Merci. Socrate Mobengai, jonqueur de la République. Merci beaucoup. Merci na choisi ma tata Ange Céleste. Merci na yo. Merci na Poison Kasereka. Poison Kasereka. Merci beaucoup Poison. Na tout ça pour na biso. Merci. Merci na yo. Merci na Kelvi Senkoy. Kouloutou, merci pour la force, les grands lions. Merci à Julie Kabou, kit complet. Merci beaucoup. Merci Julie Kabou. Merci na yo Kouloutou. Merci na Bandikotou. Vous êtes belé bolanda biso en select pour ma chancel Mbemba de midi. Merci. Merci na Bandikotou au bolanda biso. Merci na Yvan Tumba Pato na Kati Vex. Merci. Merci na Jimichi Manga Port de la Chapelle, partenaire officiel. Merci na yo. Merci na Colombo Tumba Pièce. Merci na Michel Ochudi. Nakati à Londres, merci beaucoup Koloto. Merci Michel Ochudi. Merci na Yagi Baena, colonisateur de la SAP, monté ma Sylvie Baena, merci beaucoup. Merci na Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Santé. Migo boki bato trop migi continue migi balmeli ngaka boyete migi. Ah migi balmeli ngaka boyete migi. Tu peux souffler. Ah souffler attendant dans le kilo photo souffler. Souffler attendant dans le kilo souffler. Na ngana pesa mbote na master na bella pas je simba TTC donc ça dit mamu bali bo mambinga costaud quoi donc pas je simba TTC na peso ba salam Eric Poulet de Lausanne bambote no yango wana na pesi Patrick Depana bambote na yo na pesi Jean Cité la bambote na yo na pesi Michokoto Fiam bambote na yo Léo Bondulu bambote no yango wana donc Bela Mobimba na pesi bino ba salam ça c'est votre frère Ombre Jeune Patrick Meka bandana yana
beta déjà c'était à blouson bato bakoma olata ba blouson ya batandi basombi bakoma olata balmain lelo pe mokili kangi na pesi se Léo Poutine basalam na ye na pesi pe mutu nanga héritier wata bambote na ye et voilà petite sœur nanga propre na benga la secrétaire Ika Shembo Angela Ika Shembo Yashik Alingi na pesi bango basalam et voilà merci. Voilà, merci na bandeko tout bana biso, merci na oncle nanga Osé Ekulu, donc Osé Ekulu mokonzi ya préfecture na kati ya Metz. Osé Ekulu ouais. On a anglais. Osé Ekulu mokonzi ya préfecture en tout cas kitoko. Osé Ekulu to pesi Linda Pindi la Air France, donc Linda Pindi la Air France to pesi mbote na bandeko tout oyo balanda biso en ce moment à Oxy de la République. To l'axo photo o to bimbela kiyo. Lo laxanga. Voilà. To l'axo photo. Ka boyambinga bien, merci hein. Ah problème té. To yambio bien. Merci problème té. Na ko l'axo photo. Photo? Ouais. C'est mutabuzo bana ofinga. Ah te blague à part sur mutabuzo ba na age na TV ofinga. Na finga te poani. Kamaka mangwa ngoyo yo mona ba yuma msuso meka za hypocrite. Balingaka na finga bango songo zo finga eto so batelo hotela mwa ba bombo mwa bopasa te batela ko biloko te batela ondeni te ngala ndako makamona sala ke sokaka libanda fo ba pe bana baninga ba hotala baba peksa papa na bonsa ba bêtise bota papa na bonso ayeso ilanga buzoba wana ba sepela Linda Pindi tala biso na bana Linda Pindi a chanté Linda Pindi Air France tala biso na bana et mona na matata trop. Alors sur photo après tout micro et bandé tout ça photo yango Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport ya Banamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Ferregola. Les padres. Mtaimbelanga nzembo na boîte noire. Mais sans clip. Et Chebi sans clip. Il va sonner. Bon, c'est pas grave. Message pour les padres Ferregola. Dans un événement le 24 juin, si vous avez un message, vous n'avez pas Ferregola. Ouais, voilà, merci. Bien sûr, le logo mobile est héritier tout le mais les Congolais bébi pas les padres Ferregola. Si vous avez un message au lancer pour les padres Hollande la caméra. Ouais, na sepeli ko bete l'héritier tout le ma bete héritier za master wata nani faire un mission pour notre mission nene ayembelanga nzembo Chebi et participa parmi na ba kombo na pe vendre les lobo comprendre faire pas nyama muketa nyama pe ya gaillard donc na longola pe défi pas ndimaka pa yembango tout quand pas organiser pe oboya donc c'est là ma yembelanga nzembo mobimba titre nango et Chebi do bato ba Hollande biso se ba koti ba bete chez bo moi qui to sala pe trop na culture congolaise
Donc c'est pas message des années. Ce n'est pas de l'eau, non, on peut ce message. Mais faut le bagarre, moi faut le barater. Donc ce n'est pas de l'eau. Bon, ils ont un bon sangisati. Ils ont un bon mobimba Patrick Mekaye Moko du début à la fin, mais le barater toujours humble. Message n'a pas ça faire na confiance naé. Azana Makila Wenge, il est chansard. Preuve déjà, Azobeta stade, Nabike Simba. Courage, on repère ce courage. Azala concentré. Abetandou le les bien. Voilà quoi. De l'eau, Ni le CPLA n'ont pas fait rigoler. Un grand chanteur. Un grand chanteur. On en voit bien. En tout cas, un grand chanteur. C'est le lot. Tout le gars vient dans le colo, Koufa soi-disant. Babi bon, Bokanga Misu, Botanga, Bata succès, Botanga 3 grands chanteurs. À tout l'ingagito, autant à faire une carte. En tout cas, là, vraiment, j'en suis fier. Ni nous reprocher à faire rigoler. En tout cas, les comme nous reprocher à faire, et moi, Maël, tu sais, des reproches, ça ne se dit pas à la télé. Parce que les gens peuvent intervenir. Parce que M-Sou, le téléphone, au rose. Attends, on a fait arrêter pour nous faire. Attends, on a fait arrêter pour nous faire facile. Pour tout ébani, tout solo l'arabien. Donc, il y a dada suko, nous avons faire. Donc, tu sais, des reproches. Ça ne se dit pas à la télé. Ah, on a fait arrêter pour nous boyer. Non, non, non. Et en plus, quand Malobana va besoin, va transformer en et que dans mabe. Donc, on a la qualité naé. Ah ouais. Mais ceux qui ont un reproche au salaire, ils ont catiminer na kuzu. Nzembo ya o faire cela, o pesara bilamba to o pesara mbo pour bayemba. Génération lelo. Bako yembo to pesana bilamba. Hérité wata, ils à la fali, ils à la ferre. Mutu moko to yele bilamba. Aboakio. Jamais pour to la bope ba style moté. Donc simbati. Il faut pesa l'art. Pene quel l'art. Donc, les autres la facilité, on met terme comme non micro, oh non, ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau quoi. Ce n'est pas de l'eau. La raison est que nous clip ça la matin. Nzembo qui toko bongo et chebi. Sous qu'on a rumba offert il go la les padres de Diana comme on a Patrick Meka en jaune. Mais clip est la raté. Vous tirez sur la suspense ma lili. On dirait aussi ça un bon Nzembo té. Té, c'est ça que bon mais bête on va concert té. Ba beta beta on a ba concert moni mang ba clip le baptiste à cause ça la 25 chansons admettons oui boîte nous les ba 25 ce n'est pas des londés non le bakaka ça tous les 25 chansons clip et ba producteur pe bazalaka un sous-producteur à ceux qui n'a 10 un sous-producteur à ceux qui n'a 15 au mo boulé déjà prochain album on comprendre et là ils aramabe zaranini ba salé lonze mbota na concert et beta raté et tout le ba vérité pas qu'on s'appelle mo ba c'est l'on clip mais na concert et beta raté. Mais nous avons des témoignages, nous avons des vidéos, nous avons des en tout cas, Dieu fait grâce. Voilà. Dieu fait grâce, ombre jaune. Et l'autre, tu vas reprocher à notre équipe de France. Équipe de France. Ouais. Ils ont représenté Bangoza Awa. Ils ont reproché sa paire équipe de France. Ils ont le Bango Awa qui est au Bandilati. Mais c'est comme si entre vous, sa paire, vous bandilera tout bon. À part Bino, nous avons master sa paire. Basaper congolais bonin ko bandila trop na bilamba au monde lamba moko la tango 3 mois chaque week-end aux ara de lamba no kinda na ba soirée et puis souvent kina ba soirée bo vanda rati bo zaka ba tango sotaka na ba soirée donc il dit et puis ba ko sotango ko provoquer mais ba casse pas kuma bo zara na ngoti bo zara na ndela répondre non migina sepeli peut-être pas nanga ils aiment monsieur liboso peut-être na monyo tout nanga la question. Peut-être que ça va hors bilamba, nazo répondre na sepel nango parce que toko beta kate mission za la ka monotonie. O la teki balme ezali boy mutana nango te na sepel na question tout nanga mais pour te répondre est facile. O mende ba balo barato sotaka. Ezara jalousie 1. 2 ezara complexe. Mais l'équipe de France en toyaka. Toyaka pour nous détruire tout le monde. Toyaka show au saranati. Mais on est dans notre mission, on est dans l'île. Pour nous, on a des images, il y a bien, il y a droit. Quand on a sauté, on a sauté pour tout atol. Tout ça, tout ça, c'est délire. Délire, on peut dire, sauter, tout sauter, on est tout bien rappelé, nous, papa, balobaka, danse à l'ouké, tout est. Mon ami, tout le monde équipe de France, on a danse à l'ouké, tout zékété, tout bien à l'angoté. Tout tchakandé, bango mal à l'aise. Tant que tout l'adversaire a un chaos debout. Mais tu as un bas de banga.
Ah ben banda nini. C'est normal parce que tu auras fête. Tu auras soirée na RT. Tu auras soirée ba 2h ba 3h. Ba chaise nyonso ba tu ba vandeleli. Ce que yo lingi nini. Na benga petit langa mobile Cédric Nakovic, télémisela nga batona nyonso biso to vanda. Mais ata beaucoup de bakiti bino vanda tiens. To vanda pétin, mais to yete bilambe à cher père. Ah, bon on est na lati biso la côté fête, mais faut se voir ngoti. Faut beau sentir ombre za la kiona. Mais to déranger ba tout que yo finga bino en face, on fait pas ça. Yo vena mwasi na yo, to ya ko tumbulu na mwasi no, to sala ngoti. Tu to ya kaka to koti côté to telema, to telemi. Parce que dans deux logiques, côté de ma pèse, on est déranger batouté. Bon, bah concert à Calato, on doit télé ma cacate. Mais ma fille c'est donc ça la bonne tendine. Ma fille c'est donc on rappelle tout le monde qui na ba soirée. C'est la note. C'est donc na ba soirée. On a azu quoi naie ou classe. Yorana tout la bien. Autant l'année. Par rapport à Bino. Yorana, toi l'année. Toi en 2023. Bon yo bete la fils, ma solo na 2023. Oh maza a envie, a aulata, a somba chaussure, a somba blouson, a somba lamba. Ah. Mais oui, on est capable d'émission très bonne émission de demander confrère mon tout ça là. Ah. Mais oui. OK. Mais en 2023. On va ça là bon côté. Bon on a hérité Scrum ba télématin. Ah hérité Scrum c'est bon, hérité Scrum mutu na ngai. Fils ndé mutu. Cela ni ko yebisa yo. Fils mutu. Yorana noté, yorana. Fils a mona mke par rapport nga petit na ngate. Ambula mona ligue na mbali Algérie, ambula yo bimbula na ngo mukola ngando. Mes fils sont dimantés, bien petit. Mais je m'en fous de ça. Et bon, Yorana, tout ça c'est polémique. Tout ça c'est vérité. Cyril Amasalangat. Cyril Amukolonanga, ça fait quoi? Il y a un besoin complexe. Cyril Kina. Yokana nous n'a minimisé. Mais au bien petit na TV pour c'est boyo ko tout n'y a des questions. So beaucoup télé bo bien petit. Non mais tout cela na été na mona na été que non bien pour na bien petit déranger ngani. Non bien fils pour na yebi kombo na ye. Quand même na za bien élevé. Na na problème na été. Le gars n'a pas attaqué au pénal mukolo na autre. Ce qu'on a vu, Yorana, n'a pas comme on a mis gagné. Non, ben on peut pas nani. Au bien na cadre diminuer ton cadre. Non, toi mademoiselle c'est ngoyo. Toi tu crois ngaso na diminuer mutu ko rapporter lenga nini. Migenga na patron. Moi ma ramsutu ko lo baraté. Mais ngaso ba pesa nga ba orgueil ba pesa rabaté belé. Mais na remep so keke bakeba. Au goyo Patrick Mega 2005, Patrick Mega 2023, ce n'est pas la même personne. Mais biso nzamba pesa so moi comme qui ça autant mokulozo c'est canao migi c'est une nature gay batebele ba poussa na terre mais tant que en 2023 to bete masula fisité c'est-à-dire olo bani azara souté na mabilamba en tout cas na zapo na juger été na bika que na 2023 to ko beta masula fisité na 2023 na kata plateau na mambata di forme so na yebi maka mwate parce que to beta masula fils libanda ya plateau na reçu fils ça bien na mona ki mgonza ça fait un bon moment na mona ki émission na sala ki na ndeko nanga mobile mombele. C'est tout. Mombele to PCP. Ouais, to PCP Mombele mboti. C'est tout. Solo to beta masolo na ye hors caméra. Mais na kata caméra na biso na 2023 je ne vais pas. Na ndenga mabete. Merci. Mais na problème na été. Merci na passage na on a fauteuil jaune to retenir ni na passage na. To retenir li kamba ko sauter na silise lioté. Si ça. Et ça ba congolais batamite mamabe balinga kaka ko dénigrer. Obi jet set tangizaka na moto. Basala ba scandale biso kudem so to sala ngote. Toi les seuls groupes bat ba finga la biso au monde rapé ba petit mike na mikolo avait pas fingi biso lobi pe to kutene pe na boîte au BTP karotiki. Jet set maramwene ndeko lekate. Mige ozala te je peux te dire un truc. Au tuni bata poto kala. Au fingi muta jet. Spa ou bien franchi ou bien Cabos. Pauvre Cabos ba mes condoléances. Que son âme repose en paix. Ah au finge na yut na caméra lobi na ba monyo na boîte mais na yebité soko kozonga poto ba monyo na boda ba lingel okozonga te bako beta ba jeto ba mbata moni ya moto mo confondre ba chose tato le baki si c'est Paris état d'esprit ko yo finga ba kabos bima lobi na ngona boîte ba betelo maboko bimi pozongi non ali biso neto ko ndima makambu wana. Et bien, au bébé, c'est ma camarade. Il y a des gens qui logique. Moi, je pense parce que c'est là, il y a Fadjar Tembo. Ils avaient pas ça, puis peine à bébé, c'est beaucoup de polémique. Tu as un comportement. Quelle idéologie, mon robot? Vous allez répondre. Moi, je n'ai pas dit si charisme, c'est soutien. Charisme, c'est la caca. Parce que charisme, Fadjar, saper au peine, on sentit. So, côté de Jatan, Snas, peine charisme. Bon, on a répondre. On a permis peine à poche.
Bon, on a zangé. Approche à tes mingi ba savait bébé la permité. OK. Approche à tout le monde. On se comporte comme une soirée à la coin na e. Zela na répondre non de on a tkana loba. Non na bandi li solo. Non mutu na pesi bo beloge na bango. Hein? Ngana zakati pour boya bato. C'est pas to zara na e pire mutu. Zola na ngai. Et loko ezali wana biso to lokola génération wenge. Na habite toi génération wenge, l'état d'esprit, ya mentalité. Et là ta papa mbe moko on te pesa ba toute chance. Yo mon papa mba ndemaka pa kaida ngwe salama. Ce pe papa mba tchara pa esprit. Anga boya ne pe to memela papa mba ngoni. Yebsanga to memela ini. Yo mon papa mba ndol ba de génération à génération. Yo moni biso pe to un état d'esprit wana. Na contriquer état d'esprit ba te société. Il faut l'ingara critique. Malgré le comment na ninga mabe. Et après il faut yeba. C'est que ça kala YouTube ezalaka trop to yebi yango pe bien. Facebook ezalaka te. O kanga mutu monokona lo baté. Il faut yeba on peut le lo avant muta yeba. Tout le monde a un titre na binote. Meka fingi kofi bon na kati be meka fingi ne kofite. Des générations mais ça état d'esprit et une mentalité. O ko changer en côté. Il faut l'andara ne mentalité zo tambola kaka pose en page, il faut l'andara mentalité wana. Yo mo biso to ya motema munene mutu moko boye ana des pantalons te aye afingi yo bato bazo s'écaper pe zala sir bato pe baza pe na bato pe ba sepelaka pe mais bato bafinga biso wana batala bango ko ya pe bato bo betele pe maboko sali bien ndenge fingi bango mais oui siko ina sani na benga ba petit ndanga bolia ye to retenir ni émission lelo to retenir oyambaki ombre jaune Patrick Meka. Elle a attaqué veste et à Balme, blazer, veste était blazer à Balme. Il y a 2023, ils ont cher que les cas veste comme des garçons, ils ont cher que les cas pantalons comme des garçons. Non, un problème n'a comme des garçons, mais il faut tout le baga. C'est ce le baga. Patrick Mekaza patron. Mais il y a un linga ko solo net net pour tous na kata magamba bilamba. Mais l'état d'esprit yo pour na webina yo. Donc tous na ba entreprise nga. Écoute ça l'art na ndenga mabete entre temps na potonga mona sala kamakas mais bat baye batina na sala ebelete parce que tu as préparé lobby, c'est très important, tu as préparé lobby. Merci. Et na lobby pardon limbisanga nde lo baga na bless bula rendez-vous na kita ta et on moni pona kata ma solote na pesi mbote na oyo sengaki na oyo lobaki na bobeti babote na pesi basalam. Voilà quoi. Et on a expliqué les sources. Tant que le baboté, ils ont baboté, il y a ceux qui ne bousent la rango. Il y a faux de tête. Ils ont faux de tête. Ils ont combo naïe. Sans polémique, ils ont combo naïe. Hein? Pour exemple, on a bien un bon muso parce qu'on a bien baboté, parce qu'on c'était, ils ont vraiment combo naïe. Banalanga, bazana combo pe baboté, na kata ba mikanda ba français. Donc, na mukuse na ngana soka équipe de France toi champion. Donc, moi, je suis un plaisir. Je Freddy Mombele. Je suis Fanny Mombele. Donc, je suis fidèle, mais je suis danger. Je suis fidèle à Freddy Mombele. Je suis Fanny Mombele. Donc, on est dans les bons. Biso ba critique, biso poto na makambo. Et rare, on a monté au salle d'émission, abetka masolo na ye. Ana CVT. Et en bas la liboso na peso exclusivité autant ngelinga ba komba batutu na meka ko répondre posto mo solo ba pété mokili moyeba ezate mais na kepe mozindo te on a betka ba flash mais za na mukolo no ya sko to komi sko ko décortiquer mais ki zala ndenge ni na bandi sko ko tumba ya ça ko finga na mani ma ko expliquer o ayaga boy o ayaga na la gomme o ayaga boy o ayaga na boy o ayaga na boy o ayaga na simakingandi. Voilà, merci. Voilà. Merci na bande kutu balandi biso, merci na assistance ya oncle Nangandi na ibisa bino Osé et Kulu. Osé nani? Et Osé et Kulu. Osé et Kulu na PC basalam mokonzi ya préfecture ya Metz. Mokonzi ya préfecture ya Metz. Ah. Fona tindele mutugu na PC ta doki bani. Défaté, to PC merci pour l'assistance Patou et Kulu grand oncle. Merci Nabino pour l'assistance et émission, merci na réalisation et aussi de la République Koumassé photo Shalom. Merci à vous tous, restez connectés, restez branchés. On est ensemble. Pas solo la vérité.